Tango tolobaka ke ba Congolais bazalaka ba génie kasi eloko ezanga bango ezali ba matériel botika kotia tembe. Mwana mobali oyo bozali komona boye kombo na ye maître Rigen. Ye azali na ye mécanicien a travaillé na une entreprise de la place kasi bota la expérience oyo ndeko oyo asali na ndaku pendant période ya confinement. De jeep moko eza ya kopanzana moko ezali malamu kasi na kati nango eloko malonga ezati azui oyo ezali ya kopanzana ya essence akei kotia yango na kati na diesel pe a monter na schéma mususu kasi mutuka yango pe epeli. Bino moko bomoni mutuka ona kati ndenge nini eza vide bondi melanga ke akokotisa yango pe makamne sukovanda kimia bato ya ko soutenir na RDC bango oyo soki obengi ye 5 sur 5. Bon ba Jeep mi balé oyo ezali Audi Q7 eza purement électronique donc ezaki na moko ezalaki accidenté ya diesel wana. Il y a essence, essence qui accidenté. Il y a diesel, qui accidenté et pas venant qui bien. Mais il y a un problème au niveau au niveau de schéma électrique avec les moteurs aussi qui déjà au béba. Moteur n'est pas au béba donc il y a tout ça là. Bon, il y a tout ça purement électronique et ça n'a pas singa et belé. Na kati ya coque oyo basinga eza vraiment ebelé. Alors pour tout ça là wana il faudra esenga ki biso to ça là mo ba mayele mo to ça là to longola ba composants nyonso to électronique to ya na ngo koto. Alors c'était pas facile et ça normalement ba misala o esala magana ba usine et pas ba concessionnaire nde ba sala ka yango. Le roi Oeza Q7 normalement et pas concessionnaire ne va sala ka misala oyo. Loza ba misala oeza tozako biso to bongisi te mais to sali. Je sais pas ce qui vous comprendre. Ouais. To sali. Donc eza les mêmes schémas on a respecté, on a fait. Donc c'est comme si to monter mutuka mususu. Donc mutuka na oeza ina problème accidenté, to longoli to déclassé. Tu travailles sur comment tu commences. Yango bomoni oyo tozo sala siko. Oyo nde ezalaki mutuka oyo ezalaki au grand complet, ezalaki voiture oyo Jeep oyo ezalaki essence, oyo ezalaki accidenté. Yango ezalaki 7, mais bo reconnaître en molte po eza déjà démonté, bilonion sto démonté, bilonion sto. Ne to déclasser mutuka oyo. Neto jui ba composant oyo ezalaki na ba valeur oyo to correct ko sala na mutuka na mususu wana ezalaki diesel ndi yango to sali bomoni ke to longoli onyo setikali muku ane bomona kaka épave tikali kaka ce qu'on appelle coque. Biso tolobaka kaka qui cherche trouve Ereka.